Alors, nous allons prendre notre invité. J'ai dit que nous allons aujourd'hui avoir comme invité permanent quelqu'un qui est presque devenu un consultant ici à notre Congo. Il s'agit de M. Koussou Nzalapanda Nangola, qu'on appelle affectueusement Papa Koussou, qui est le chef spirituel de Vuvamu. Bonjour. Papa Koussou. Pardon. Bonjour. Nengwa lokoso pona nini nengwa mama na lukongo pona nini te kikongo te me lukongo oh foka pa kikongo lukongo eza kota oya yambo bayindo baloba yango mona kana kati ya maloba ya bayindo bansu okoka siko kikongo ezobima botango lobi bayindo donc lukongo wana bayindo nyonso oyo babandaka obi bayindo Égypte ezali mboka bayindo Égypte mboka bayindo kasi tobandaki na Égypte te bakoko na biso ya yambo bazalaka entre lac Nyanza na lac Tanganyika wana nde esika koko Nzalapanda bazali lac Nyanza wana kote nini na Tanzanie lelo Tanzanie Tanganyika na Tanzanie Nyanza pe na quand ezaka pembeni wana donc tolo bangambo ngambo biso tobandaki na katikati wana esika bakoko baboti bayindo banso auti Égypte ezali troisième royaume mpona kozala na biso et soki deuxième royaume ezalaki oyo bozobenga lelo Aksum donc Éthiopie nsima nango premier royaume ezalaki royaume Kush donc Kush veut dire Nkusu Tchaku bokonzi ya yambo Tchaku kasi Tchaku omoni Tchaku aza ndeke ya bokonzi na bandi partout bayindo baliaka Tchaku te et Tchaku basalaka ye chasse te kasi Tchaku bakende kopiége bazwaka ye na motambo bazwa ye mobimba lisala Tchaku eza lisala bokonzi Tchaku aza ndeka bokonzi donc bokonzi ya yambo ezalaki ekambemaki na mokonzi mpeve oyo wana ezalaki bokonzi ya yambo ya bayindo banso esika badécouvraki ke bokonzi ya tata mokeli eza na moi alors moi nde aza kotambusa mokili lolenge wana esika wapi développement mpe ebandelaki mpe évolution ya bato ebandelaki esika mpe mokonzi azwelaki ebonga ya kovanda likolo ya ngomba mpo ayebisaka bato ete soki ntongo etani lolenge oyo moi azolamuka mpona kongendisa mokolo akokumbela bikelamu nyonso makoki ya bomoi biso mpe bato akumbela biso makoki maye tokomisunga nango mpe tokosunga nango mokili esika wapi mpe socialisme ebotamela esika wapi fidélité au chef respect au notable ebotamela esika wapi mpe balakiselaki utilité ya moto te moto nyonso ayaka na mokili ayaka na mission na ye ndakisa lokwa nete utomona mwana mwasi wana omoni soki otuni eza mayela kelasi te atako atangaki bakelasi na ye azomona linzanza soki otango azwi linzanza ekomi lokola matière première na ye na kosala na yango nini nde apesi yango sikoyo forme ya mibale ozomona sikoyo aza korécupere oyo ekomi déchet babwaki ye sikoyo arécupere yango arecycle yango apesi yango forme ya sika sikoyo akomi kosomba bamanzanza foti ya nini azosombela manzanza parce que aza na accès na baminere te omoni yango tongi tolimbola sikoyo ete biso bayindo kota ya yambo toloba eza lukongo nde lukongo wana yango moto eboti bankota nyonso lelo soki sénégalais alobi mboro mbote ozomona bolobaka na lopoto lukongo ebota mpe na swahili na kati ya swahili kutu 60% eza na kati ya lukongo soki olobi lelo par exemple kumi na kikongo eza 10 kumi na swahili mpe eza kaka kumi nima na kikongo nima na swahili ozomona donc eza ebele pourcentage ebele na kati ya swahili okoyoka maziko maziami donc bozoloba maziko lokola esika ya kokunda maziami mpe eza kaka esika ya kokunda voilà
Voilà, papa Nkusu. Alors, le nôtre objet à l'isolo, solidarité, n'a été sur la lingala balbarani. Bomoko, le peuple congolais. Parce qu'ils ont la biso mongba congolais. Ils ont la paix batu oyo. Bazo ta la société la biso de l'extérieur. C'est-à-dire, paya. Ni bata la biso. Bazo mona que le lopinda bomoko ezate. Ils ont la makanisi na biso. Bomoko ezate. Ils ont la ndenge na biso toujours vivre dans la société. Bomoko ezalite. Il y a un autre homme qui a été marché. Il y a un makambo kotambola te esika nyonso bokabwani ezali kopamba te nani akaboli biso soki ndenge biso tolimboli touti na koko moko koko nzala mpanda na koko kiteleki na baboti bayindo baso ndenge toza na molongo mobimba donc oyo nyonso aza moyindo awuti epa koko nzala mpanda me batangisi ye yango te balakisi même pas ba mouvement migratoire ndenge nini babokonzi na biso progressaki ndenge nini tozaleli biso nyonso bayindo mutu moko totangi yango te na bakelasi c'est au contraire balakisi biso plus divisé pour mieux régner nani aye kokabola biso eza exploitateur papa Nkusu na kati yote mais ndima na kata voilà ndima na kata on a lingi to kene quand même na nzembo oyo to bundela mboka. Tout le monde est très significatif. Pour le monde le dit, tout faut te mettre à l'isolo, il y a makambo ya moko na kati ya mboka la biso. C'est très nécessaire. Surtout to lingi lobi la biso zala ya malonga, donc il faut to yeba kubunde la mboka, to yeba kozala na bomoko. Voilà. Token, to la nzela. Bandeko. Bino boso mo ape ngwana so mona. Oui, mabele na biso zana bomengo ya makasi Bozo mona ngo binopi wana ndebo solo me boyebi belango lelo etikala lisu na maboko na biso te baya bazwa mabele na biso ekoma nango ya bango kasi soki tolingi mabelango zonga na maboko na biso bandeko na ngai sengeli tosala nini sengeli tokunda oyo ezali sanganza komba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo belina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyaka eza ya ngai na yo totefa yango te kasi bapesa biso utana na ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya outana sika oya komanzama yango kozana soni te eloko ya yo te okosenga te na makasi na loma oye komanzama yango obandi lisusu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandi lisusu koluka kosilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele ya komi na lolenge ya komi eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso kosikosi biso ayiba biso ka bomengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayindo tondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza ya ngai na yo nyonso eza na kati na yango eza mpona biso na mokili toza koesunga biso tika tondima kotelema makasi tobundelango Voilà, on revient sur le plateau. Toujours le plateau Nabiso. Après, on dit voilà, tout bundela mabele. Likambo mabele.
Ouais, titre lango, ouais. Titre lango kitoko. Un clip kitoko. Wana za bana na yo, ya la vuva moi. Bana bayindo. Ya bana bayindo, na kata vuva. Voilà. To landi extrait, to landi penda nyonso te, o ko limbola, o expliciter les sous. Balinga penda bayemba nini. Bon, bana bangai ba limbola boye. Yambona no poto zoni ata, eza mabele na biso. Nzamba pesa biso. Etonda na bomengo. Kasi biso bakolo nango toza ko vivre bomengo ngo te. Mopaya uti mosika mindele, auti mosika akomi mokonzi ya mabele na biso, akabeli yango na conférence de Berlin, akabeli biso, alongoli biso bolingo ya mabele, ayinisi biso mabele na biso. Sika komi kolakisa biso mokili moko imaginaire. Nde bino siko bana balobi boye, biso babilenge tobengi bino bakulutu bandeko baso. To bandana kodunga mabele na biso, pe tobundela yango. Alors ce qui est tombé à 4 janvier ezalaki, po babundelaki mabele. Est-ce que sikoyo biso lelo conscience na biso ezoyebisa biso ke mabele oyo tina lelo nanu to récupérer yango te eza na maboka mundele? Alors tobunda po to récupérer mabele na biso. Po eloko ya liboso tosengeli kosala ezali ya korécupérer nanu mabele na biso po nanu to récupérer te. Yango wana omoni lelo soki tokolobela solidarité po nani? Comment c'est la français? Qu'est-ce que tu sais français? La français. Mbisi okutwaye na mai esika azalaka. Tango zoloba liloba na lilobo zoloba ozotala pe oyo azolanda yo. Est-ce que azososola eloko na lobi soki asosoli malamu te nde bongo monaka ata na lopoto nasi na mona professeur azotangisa azolemba na kolimbola nini cendre tisima nango akei koloba ngo na lingala putulo ya moto nazaki koloba lopoto matondo mingi lokola eza mingi ya kolimbola bayindo mpona nini tozala bomoko mpona nini biso bayindo tosengeli toyokana mpe bini bakongole toyokana kopamba te mayemaso tozomona oyo lelo toza komilela pasi mikakatano eza boye ingérence koya ya baya libanda bayaki kozwa mabele na biso bayelaki bomengo na bango nde ekumbi biso na bokabwani ekumbi biso na bobola ekumbeli biso pasi nyonso toza na yango yango ebongaki biso bayindo mingi tozobenga classe intellectuelle mpe jeunesse na biso bayeba nanu likambo ya conférence de Berlin nini elekaka na conférence de Berlin mindele bakabolaki mabele na biso bakaboli batongi mapango na bango Congo oyoyo ezalaki propriété privée ya Léopold ya ye moko sima nango na 1908 acédé yango na babelge nyonso wana interpellaka biso roi wana aza roi ya babelge aza mundele nazokaba mabele ya Afrique epai ya babelge elingi koloba mabele wana mpo na ye ekomaki ya ye ndenge nini po mindele bakabola yango na conférence de Berlin komaki ndenge nini mabele wana. Alors tango sikoyo tokososola na histoire ke tango bayaki eza na roi oyo andimaki kopesa bango mabele yango roi Nzingankuvu yende na baptême tango andimaki kozwa baptême nde esika wapi akabaki bokonzi na bomoto na ye. Alors bato nyonso oyo akabaki ezalaki kozala koyeba oto eza conventionnel elingi koloba nini biso bakoko biso baégyptien ya kala bayindo tonyokolaka mpe bakoko ya bamindele ntango bayaka epai na biso tozwi bango na bowumbu lokola tonyokolaki bango mobeko ya bolingo soki oloni nguba okopikola nguba lokola tolonaka bowumbu na ntango yango biso mpe tokopikola yango yango kosala ete ntango bayei baye kokuta motema ya bayindo esika ezalaki na royaume Congo wana yango kosala sikoyo te roi wana ndenge ati mokoloto na ye kutu atiaki mosapi andimi amikitisa babatisa ye nde lolenge wana ye akomaki na se mundele akomi likolo te ata mpe wana te mindele ondire bayaki l'esprit ya vengeance. Non, bango, conventionnel. Oui, quand vous dites conventionnel, c'est que Bayokana qui conventionnel. Mais convention, convention, les agana mokila molimo. On dit le col à l'élo. Tout ça, les
Mais attends, la carte de attends, c'est une convention. Ngana yo to bi no photo sala boy tout ça to yokani. Mais ndeng so na landio bien yo ndenge lo bio biso ndenge to zwa ki ba ko ka mindeli na bowumbu, na mindeli ba yaki sikoyo pour on dirait ba ki esprit de vengeance te. Oui, c'est que ton lobby sikoyo vengeance. Oui, parce que ba yo ba to ba ndeko la biso bonte ko so ba ndenge nini. Vous savez ba magi pe ko kanisa. Ba to ko so ba ndenge nini. Ah ba ibo to kota, hein, tous bango spirituellement pour tous. Hein? Justement, il y a un esprit de vengeance. Mais vengeance, on a pour permettre bango de réussir yango. Na côté à Molimo. Voilà. Na côté à Molimo, bonzambe oya biso. Et pesa ki biso mo Congo pour na kondima. Le lengi wana pe lelo. Bango pe ba mindele, ba pesi bango mo Congo. Nde sika wapi biso sikoto sengeli to profiter pour na koyeba ete mindele lelo ba komi na suka. Bakoki kosala nyonso bakosala bakomata lisusu te bakozala lisusu ba grande puissance mondiale te. Bato siko bazomata eza ba asiatique avec la Chine, Corée, Japon, Inde nyonso wana. Siko yo biso siko to komi wa to komi na renaissance africaine. To komi na tango ya mbotama na biso siko to lingi to botama biso pe ba indo to za ba valeur na biso. Yango wana soki to kososola ninyo elekaki tant to koti na bowumbu to futi to futa nyongo to futi nyongo wana 430 ans tant nyongo esili nini koya somi siko foto zonga bakonza mabele na biso na mokili ya molimo basololi ndeko ya mfumukimbango siko to batu baye bate mfumukimbango yaki pona ko libérer biso ndenge pe Moïse na convention oyo ezalaka na tango akala tango ngonga ekokaka Moïse a été botama pour libérer bana Israël bazonge epai na bango biso pe mfumuki mbango aye pour libérer biso tozonga bakonzi ya mabele na biso ntango bakangi ye mibutu ko misato ake na boloko akufi to na banini azongi na mokili ya molimo sikoyo me ntango azongi na mokili ya molimo mfumuki mbango alongi spirituellement lokola alongaki sikoyo etikali ele politique pamba te mabele ezali kokambema na baadministratif pe bapoliticien ya mindele. Alors monsieur Petillon awawa azali korepresente royaume ya Belgique awa na Congo siko faut ko remplacer ye na dirigeant congolais mpona kolakisa ke mabele ya Congo elongo na maboko ya babelge ezongi na maboko ya bacongolais omoni. Donc mission ya premier président Kasavubu na gouvernement na ye mission ezalaki ya kokokisa indépendance yango na moni bitumba ya 4 janvier to bundaka po mundele azonge pai na ye atika biso libre et ce qui te kokaki na bitumba yango mundele sentir force na biso parce que tozalaki soutenir spirituellement na molimo ya mfumuki mbangu elongo na balongo pe bakoko na biso o babundaki 4 janvier sima na yango mundele sikwa étudier amoni te oui bato yo bakomi penza na tango na bango ngonga na bango ekoki tosala nini nde bazwi sikoyo classe politique wana bamemi bango na poto mpona classe politique na biso ekosouffrir te bakonyokama na complexe ya infériorité parce que mundele atangiseli moto mingi bongo azala inférieur ya mundele ntango sikoyo bakomi kuna bamemeli bango mabina parce que bato bayebi te eloko nini mundele apiégelaki nango bayindo bakendeki na table ronde Kale Jeff azalaki pro mundele na yembeli na ye baponi bango bamemi bango kuna po bakende koyemba indépendance tchatcha. Donc esprit ya indépendance oyo ezalaki ya bitumba mpona kozongela mabele ekomi lokola lisano ekomi lokola fete. Alors ntango sikoyo basali bongo mindele baimpose constitution talaka ndeto yokwamaki na colonisation wana nga natala baimage mosusu donc epesanga na kanda pourquoi bayebisaka biso topardonne soki te okolinga tokuta na mondele sa kobeta ta likufi ozomona mais ndenge nasoka topardonne otali kaka non otiki kaka ozomona penda bato donc ozomona mutu akonda bato bazasala bamini akonda ozomona pende bakote ezomonana okotanga bakote
bakata bango maboko pour le caoutchouc otondi soki panier te nini ya ozomona déjà enchaîné et mais ozomona bakonda donc de balabala ozomona donc poso likolo ya mikuwa papa nkusu bongo sikoyo tobimi na boyumbu wana donc mpo na yo tokoka kosepela te tobeta ta musique bongo tobina te matondo mingi nini kama musique papa nkusu pardon teto solo nani du boka kama musique makasi on biso bayindo toyeba musique te on dit mingi bayela biso musique kama musique pour nani musique piégée nde yango pamba te mutu nyonso ayembaka selon état na eleko azotraverse to azolekela lelo mutu mosusu komoni kaka avandi boye auti kolia na ye okoka abandi sifle na monoko aza na likambo ezosepelisa ye otuninga motuna na likolako mutu aza na mawa akoki koyemba nzembo esengo te po aza na mawa donc okotanga mutu à travers loyembo na ye ndenge azoyemba oyebi mpe eta na ye to periode na ye mais sikoyo biso tozwa kaka exemple ya indépendance yango tozwi indépendance yambo tosepela nango tomoni ke ya solo mindele batikeli biso bokonzi na biso ya mabele nde tosepeli mais sikoyo biso muta Lumumba asali discours alobi boye mindele ya solo bonyokolaki biso bosalaki biso badeportation na mabele na biso mais biso tolingi biso na bino lelo tokozala égal. Belgique a commis pays ami ndenge komami kuna na bakor oyo biso tozangi epana biso tokoki mpe kozwa epana bino bino mpe ezangi epana bino bokoki kozwa epana biso mais botikela biso autonomie ya tomikamba biso moko mundele asiliki bon ntango nano mundele asiliki biso sikoyo tokosepela nini ntango mundele azokana mbuta Lumumba biso tokosepela nini mundele abomi mbuta Lumumba biso tokosepela nini tini parce que yango ezolakisa ke mundele a piégé biso même na accord yango asigné ozomona le 30 juin justement il y a Lumumba et après le 30 juin makambo ebandi kaka le 30 juin zela kaka le 30 juin wana le 30 juin ya yambo na ntoso kaka mokolo nini de 30 juin 1960 yango wana kaka jeudi wana na palais de la nation nini yango tozosepela tobandi na badiscours leo nani roi Baudouin mpe ye moto liboso asalaki discours avante koko na ye Léopold II ndenge nini bango baye kocivilize mpe batonge Congo mais awa ye moko ndeko ya ngunda bozoyebisa mpe bandeko balandi ke kolandela documentaire kolandela histoire ya colonisation tonyokwama makasi mais mokolo yango alingaka senga bolimbisa ke bolimbisa biso ya biloko ya bino nde tonyokolaki bino ya mingi kasi lelo tondimi na mabe tosalaki bino na lolenge tozwaki mabele na bino ematisi biso chaque année tokobanda soit kopesa bino autant po bino mpe botonga mboka na bino basali yango te kote wana bazipi eloko ye azolobela kaka tobongisaki bino tosalelaki bino boye ok toye sikoyo président Kasavubu kaka le 30 juin wana président Kasavubu aye alobi tozongiseli bino mpe matondo na lolenge oyo bino bosalaki mpo na biso donc na bapasi sangisa eza kaka matondo mbuta Lumumba alobi te indépendance oyo ezali eza mbuma ya bitumba eza kado te eza mbuma ya bitumba tobundaki ndenge nini bozoboya kolakisa peuple na biso ke ye abundaki mpo lelo tokóma na mokolo ya lelo sur place tala misu ya bodo ekomi paipai akomi kotalatala Kasavubu soko bino boyebisa ngai mindele basepelaki te na discours ya mbuta Lumumba ya kolobela bosolo na bandi na histoire wana mbuta Lumumba basengaki asala lisusu deuxième discours ya mibale na pokwa mpo sino te bodo déjà amenasaki azongani na mabele na bango sikoyo tokosepela neti nini boyebisa ngai bisengo na biso tozala nini na ntango Belgique amonisi ke amaske indépendance ekomi mascara
La pause pour revenir. La point finalité. Tu poses pour ma maison, tu es intéressé. Maintenant, tu es dans le mois de la femme. Tu es habitué, tu es dans Hollande. Moi, un micro-magazine, donc parole aux femmes. Tu es dans le mois, c'est maintenant aux hommes. Solo bande ko balandi ya télévision nationale congolaise na pesi bino mbote na mabota bino na bakisi bonne fête ba maman nyonso ya République démocratique du Congo ba maman nyonso ya monde entier na pesi bino bonne fête kasi nakanisi boda ko mitu neska pe biso tozali awa tozali na Kinshasa te awa tozali na Kwilu et pai wapi tokolobela penza tokolobela Kwilu pe tokokende pena tokolobela village ya Kingwaya soko uti Kinshasa ti okoma na village ya Kingwaya ezala 500 km. Soko komi na Kasai Prince, wana toksoa ezana 420 km pe okoti ezana 80 km. Wana tokopela ba mama, balobi thème ya ne oyo ezali, tolobela ba mama, ba famille rurale, ba femme du village. Alors tolobela bango, yango biso tokiti penda na mboka RTNC kiti équipe mapenda na mboka awa na village tout ba mama ya village boni ba sepelaka na 8 mars. Ba mama ya village to ba famille rurale boni babongisaka yango pe toyebisa bango ntina nango ezali nini ezali bamama oyo bazali kotia moko mpona ntombo ya République démocratique du Congo tolanda biso maso nini ezali koleka boni tolakisa bino mboka ezali ndenge nini atuka bonne fête na bino nyonso Mimi Kalombo Gisèle Lokoso Evelyne Ikulamba Pesa monta ku filme baby mayai. Kuna tena boy na kuna pass bana tongo. Yeye bana na tongo na na tena na tongo kama matasa. Pesa na sana muzika tozo na wenze. Tozo tena kupoza tena mabiente. Diploma ki bana tongo donc na poko bana bongo lela. Ondo ya bondo apara pamba te nini te. Oba pesa biso de tomza mo tama tonza. Esa pesa no bana. Tena kwa sema hizo tena mapete bata kusoma bazate. Minerva 38 000, 32 000 si wofufu a 5 000 ya 2 000 boye. Na wofutela mwana Minerva la tayo moko. Bana tongo tipo kwa tozaka boye na moyo. Awa soki toteki te na kangi na sali nini na zone. Siko bana bakelia wapi. Soki na yibi tanani. Bota na tabino moko. Oka mana moyo. Po bana mususu batata bazate. Batata bakufa batata bakima. Tala ndenge tozosufri. Na sebo e bana tongo ti pokwa tozaka na moyo nana kolongola ngawa kasi kozonga ta misala tozosufri bana tala ndenge bazosufri so na yivi bokanga ngai bokanga te baselekani na moyi mwaye eza te maplome eza na ndako mosala eza te muta ofuta biso aza te maplome ebanda batata mikolo bazosala me biso bala mikolo osufri. Comment on a charmante malone na tongaka na sala wape ferraillage naza maçon tout ça 2 ans j'entends liboso yango mosusu ezali kuna na ispo soki nalati salopete na nga nalati kefi bango nyonso basepelanga wana ngango mpe nalingi nasepelaka na sala mosusu yango Mangeons, vivons dans la paix. Télème, bonjour. Bonjour, Madame maîtresse. Nous disons aux enfants, surtout les filles, de prévenir leur vie pour devenir les femmes au futur. Yesu mekwenda kusamba na shankitile meruba na o li wa Kula bidela njila malulu ngolo na ash na muna botu ila bet na bazamu tatela wa muna sumda usayo bisali ave manyo.
mutakuisana bilumbe tutulo andamo abudia me mbongo na munu mwe sosa kuna bwala ntamu nyonza lujingo ive lujingo lubwala Tampila bete na kumona betu mpashi ka 4h na njila ku bebe sa betu kusosa mbongo na ntangi nange tarange balabala kuvana ba mbongo bazanda mitini na mitini metala wana bebe na bete la ndolo bete la banjila bete la zanu ntete zanu ba kamnyo banjila zanu ba kamnyo samota katala bete na mpashi na nyonsa bete ketiyo ngele mona kima mwafi yote ngemetul omekwe nenda modeli ya bete na kufupa na penza mpila ve lawa kuja kemo mwamu kamungu wa kemo mwamu zanda kukweteka kelve zanda kukwe sumba kelve melenga wada sela ngona mbie nanzo muka kusumba yompi ya kelve Ngolo kusema. Mega ya ni wani wata. Ose mukai na ujo kusema basi. Leto ya sala piria hii. Beta ngangula na bwala. Yo kawo. Kana metu tula bambali. Okazi ako kwene na gikwiti yo kelve. Ene sove beto okazi ako kwene na ginshasa yo kelve. Taka po piria mpasa kundutani kitesu kaka. Tala mbele mpilo mekuma. Pije, bele mwana mpasi mingi penza. 6h nyos bilika na masa na bisa manyoko. Ngeta katuna masa manyoko yetu tomu na bwala njile ke mfindu. Baba yo sabe kusala banjini. Bele kusi na mpashi, bele ke nyokama. Botini beto kazi ngeta tumani manyoko ke na kati anzo. No kazi utekela yo kelve. Bele sasa bana kaka beto bakaka ngelo uchimanya ata second anzo. Musumi kelve. Bele ke dibana anzo kan. Kuli ya mpashi makamiozi na njita bele kaka mpashi mpamba. Besa sabe tumpe. Tinda ataka mno kuza kwa parkoli. Tima lulupidia ifan me kota na mfini. Mewe soso madia. Mwe kwena bwala zanda kusoma mungwa yo kelve. Zanda mo fedi suma konsa ka kimi yo kelve. Ata mezo ka lusan fry na mpashi. Mwe kwena nkizana. Mwe baloka plus moshi mutabi kutulula pidia bana ke digala nzala. Mwe vuto ka jana kisalo nzala. Kikesa muta kuisa nki mutini. Na kufuta mbonga bana nzonkana. Betige zola sadisa betu tina betu zan betu mona mpi mbot ntama ngeta mona betu kuna ntama ngeti ngeke sepela ne masonga kima ngwa mus tubaka ngome salam po pana penza bete l'homme la ben ba mfum be sadisa betu betu lila betu zan bete na impossibilité ya kufutila bana mbongo nzonkana au abete kwenda uja kelve ataka mwa kishika ngefe kwenda sumba pidole ngetula na tiange lambi la bana ka sensa ngo ngetateka mwa bete na angula manyoko banda wana kingwaya na ntu ti bulungu bete kwenda yo mupiko manyoko a 300 banda 300 tina ko kuma 5000 minerval ke 100000 minerval ke 40000 minerval ke 50000 ba mfumbe tadi la bete na wapi bete ko suka bete me kuma ko belba hypertension na kuyindula nchi mutini mwe futila mwana mbongo nzonga yo ina benewa lufwa ke kotila betu mingi na kingwai lufwa ba maladi ke kotila betu bisakasaka sana nchi kuyindulu ke lutana betu kitesu ngele na bana tano ngele na bana sambana ngeke futila bana mbongo nzonga medi kumba manyoko moshi na zulantu ngeke kwena yo kishika kuteka kelfe mungwa ngefeti sala penitence ngebaka mupikwa manyoko ini ngeshimba njina na mtu tiki sanja manyoko na zula mtu ngeba kwenda tiyo tala distance ya kingwaya tiku kwe kuma na bulungu papa benu wila betu mpi mawa leta be wila betu mawa souffrance bete na kumonda do mupikwa manyoko na ngekwen ngeteka ntet ngetulula ntet na ntot mabongu ya mefwa ngetulula ntet na ntot ngenangula dia na ntu ngeyanti kukwena yo tinge tako kumna bulungu ba mama bulungu bo sumbila nge sumba kamungwa nge sumba ka savon nge balu nge sumba di kwal kadi kwala yini nge kusu kesa ndambu na baba na ban badike dia boge fuluka ve benu sadisa bed lojingo kelve bet kana kunyoka ma mingi bene kangu la betu banjila melo mana beno ba mfumu muge mama presidente mpashi me luti la betu ibet me peshi la beno sunga betu na lojingo na betu agora makolo baone ngesa ndela makolo me fave na la matishme tira bakembo tuna ndoma tuna Kende, lojingo no bolo, lojingo no fácil.
Voilà, nous revenons sur le plateau après le village Kingwaya, parce que là, nous étions vraiment en plein village Kingwaya. C'est notre consoeur Viviane Gombo qui nous y a amenés pour que nous puissions nous rendre compte de la vie que mène la femme en milieu rural. Je crois qu'il n'y a pas une autre solution. La seule solution, c'est de développer le milieu rural. Nous osons croire qu'avec la décentralisation, eh bien, les gouverneurs de province deviendront de bons managers, de vrais managers, afin que le milieu rural soit développé. C'est très important, parce que je crois qu'avec cette décentralisation, il y aura la compétition, il y aura l'esprit de concurrence. Alors chaque province voudra se développer pour atteindre le niveau de telle autre province. Et alors, nous avons évoqué tout à l'heure les différents problèmes des femmes en milieu rural. Il y a aussi un problème lié à l'accès, n'est-ce pas, à l'information. Il faudrait qu'on mette à leur disposition des centres de formation. La plupart de ces femmes ne savent pas, par exemple, le planning familial, puisque les images sont interrompues. Sinon, on allait suivre une fille de 20 ans qui a déjà 3 enfants. À 20 ans, elle a 3 enfants, et quand elle aura 30 ans, elle en aura combien? Donc avec la prise en charge qui n'est d'ailleurs pas correcte, et s'il y a des centres tels que de l'INPP avec Maurice Chikouya, si on peut construire des centres en milieu rural, ça permettra à ces femmes-là d'aller de l'avant. Mais évidemment, parce que vous avez évoqué le problème de maternité. Déjà, tout ça c'est parce que les filles sont données en mariage aux hommes dans nos milieux ruraux très tôt. On marie les filles à l'âge les parents marient leurs filles aux hommes à l'âge de 14 ans déjà, 13 ans même, 13 ans, 14 ans. Non, c'est très tôt. S'il vous plaît, papa Nkoussou, c'est très tôt, une fille mineure. Vous êtes en mariage dans Mobali, 14 ans, mineure. Mais Aboti n'a des ordres. Ça aussi c'est notre. Aboti n'a des ordres. Ça c'est un autre aspect. Mais justement, nous sommes encadrement des parents. Mais déjà, ce que les parents ont encadrement dans ma cité. Les campagnes, moi, c'est appelé les campagnes solo. Il faut approcher moi, moi, c'est au solo. Papa Nkoussou, les aspects moussous, enfin, tout boule la terre. Les gens ont commentaire, mais tout le monde a pu m'assumer dans mon moussous. Il y a encadrement à moi, si, milieu rural. Vous allez plus bien. Parce que le lot où il y a ça, moi, si, le mariage, dans mon bal, il a 14 ans. Quand je me bats, il y a encore dans la mboka les ala poko moko dans sur 77 ans azuba la mona 14 vraiment mais au moins nous les a passé exactement le bango papa Nkoussou mais bondi boye babwe à la base il y a pas sinon jamais le so bobola te bobola na mtozo nyota mais le mtozo kaka wana ville toza na ville ah wana bandi so botamboli na butu bokomona bana mike donc eteni wana tozonga na liboso na bonsomi na biso bamba to likambo ya bonsomi oyo bozomona eza na yango na place sikoyo mokolo yango tolingaki tosepela nini na ntango nano mundele asepeli te mpona mayetali indépendance na biso yango papa Nkoussou nga alingi natuna boye tozwi indépendance tobina te toyemba te esengeli tose comporter lolenge nini selon yo matondo mingi ebongaki nanu liboso yambo ya kosepela indépendance endimama mokolo wana soki totali mayema alekaki mokolo wana elakisaki ke indépendance endimami te nzoka makila oyo esopanaki na 4 janvier mission nango ntina bango basopelaki makila na bango ezalaki nini Congo oyoyo ezonga na maboko ya bakongole de mabele na biso tomitamba biso moko donc président Kasavubu Mbuta Lumumba na gouvernement nyonso ya yambo basengeli koyeba ke mission nini peuple apesi biso e mundele ayeba ete ntango azondima accord oyo elingi koloba il faut atika Congo na maboko ya bakongole kobanda le 30 juin mais nzoka bango bapiéger bakongolais ozomona sikoyo alors nayebi te moto a découvrir piège akosepela mpo na nini
biso tosepelaki indépendance tchatcha indépendance tozwi tobakidi toyembi 11 jours sécession katangaise wapi indépendance commandité par la Belgique déjà ezolakisa ke Belgique abotomi na motema mabe alors Moïse Tshombe a trahir peuple congolais na acte oyo asalaki ya kondima sécession. Omoni sikoyo utiliser monini utiliser par le trahir. Voilà. Mais kasi avant papa koso. Tokanga na sidi sadikanisi papa. Toyena kalonji ditunga. Toyena kalonji ditunga asali même toujours nani Belgique. Alors si manango toye komona nini babomi Mbuta Lumumba yambo baboma ye bakaboli Mbuta Lumumba na président Kasavubu. Donc division ekoti makasi Tshombe bakaboni kalonji ditunga bakaboni Mobutu bakaboni Kasavubu na Mbuta Lumumba bakaboni sikoyo groupe ya bakasavubu endimami na Nations Unies epa banani epa bamindele groupe ya Mbuta Lumumba eyinami epa yi ya bamindele mais ndenge bayini bango groupe moko ya peuple bakisa mingi batumba po baza pro Kasavubu bayini Mbuta Lumumba e baluba pe ebele bayini Mbuta Lumumba omoni sikoyo ke bayinde bakomi divisé ti ntango bazoboma Mbuta Lumumba slogan aza communiste slogan aza moyibi donc babebisi image na ye oyo ya kobundela mboka e okomona na kati wana ntango babomi Mbuta Lumumba église lisusu aza na kati mpona kolobaki aza ne communiste koboma communiste eza lisumu te donc bandimi majorité ya bandimi ya catholique na ntango wana bamoni ke liwa ya Mbuta Lumumba elobeli bango eloko te toye président Kasavubu bizala na silisa président Kasavubu mission oyo azwaki ya kokomisa indépendance ya solo akokisi yango te asaleli te balongoli ye Mbuta Mobutu azwi ntango Mbuta Mobutu azozwa bokonzi na mboka oyo elingi koloba ete esengeli akomisa indépendance ya mboka oyo effectif peuple congolais amikamba juste ntango akoti ayoki injonction babelge ebandi nde sika ye kocomprendre ke Mbuta Lumumba azalaki na raison omoni ntango aye koproclame héros national na 66 juste kaka ntango akotaki aye kocomprendre ke mindele nano batiki mabele oyo te azwi problème na babelge ti Mbuta Mobutu atravaillaki wana azosala mission oyo azalaki nango ezali ya indépendance ya Congo ni à gauche ni à droite mais bitumba tititi suka nango ye pe aéchoué kaka na mission yango Musée Kabila azwi mpona nini Musée Kabila akobunda kaka mpona indépendance ya Congo congolais amikamba asali révolution pardon elingi koloba nini boya bandeko to respecter peuple makila na ye sopanaki le 4 janvier donc wana lingi avant to loba na lo solo ya monsieur Laurent Désiré Kabila hein pour toujours beta solo ya indépendance na réconciliation l'efficacité papa nkosu développer les étapes parce que comme les choses ali kozanga bomoko na baki ya le bandeli biso mona kati awa tozomona ke bomoko ezate bato de la zone dans le monde que bomoko ezate yango le makambo zo marché te omutu le bawa bomoko déjà makambo to le bawa bato no tangi awa bato boye bakabani bapanzani Lumumba bato bakomi na kaboli bango kasi le papa koso to ko bepa to zo na pepai kaka nani akaboli bango biso mo conscience ko ça la tête to comprendre que ko trahir mo na biso te c'est comme si Dieu donnait le même problème aux Akikala il y a même des autres persistés ici likamba bomoko ya trahison boza groupe ceux qui ont se retrouvé té aller au pandi groupe au bendani au keo ya yo voilà bagi to kotanga na musée parce que musée alaksaki biso yoka bolingo ya mboka musée Laurent Désiré Kabila alaksaki bolingo ya mboka alaksaki biso nationalisme patriotisme amour ya mboka alaksaki biso nous devons jamais trahir notre pays mais na même période ndembo oyo bana na basali wana to bundela kasi ndeko ya wana musée Laurent Désiré Kabila alaksaki batonde mingi ndeko makambo bato oyo totanga oyo baboyo ils se laissent manipuler par les blocs matondo mingi ndeko ya ngomba wana yango kozanga bomoko kasi bomoko tango tozozanga bomoko zela nano to soki omoni tozofungola bapage wana
toza koluka pour édifier peuple parce que peuple aza manipulé na période kaka ozotanga ya Moïse Kabila bobi ke guerre ezalaki Jean-Pierre Bemba asali guerre Moïse Kabila tel temps akotaki akuti mboka na bafraction déjà bakaboli donc bato bazwi bambongo bamindele baye bakaboli esengeli peuple na biso tolamusa ye mpo azalaka ete soki amoni rebele azwi mandoki ayebisa ye eza période oti lelo tolingi conscience omoni le mosusu tozokondane bapoliticien na makambo ebele ezala makambo ya banzela oyo moto akoti na bokonzi soki aza na insécurité politique nano azomonake ndenge naza boye le mosusu na kosala kaka 3 ans le mosusu awa mpe eloko mobulu ezali mosusu na kokima na ngai mindele babongisa bamakambo wana mpo na nini bato bazwaka mbongo babombisa kopana bango ozomona sikoyo donc ntango bato baza na makanisi ke fa kende obombisa mbongo na poto il faut bana na ye bakendeke congé na poto sikoyo yo oza soit ministre soit oza DG mais outi na famille outi quelque part mais quelque part wana otia susu kuta ata makolo te bozoluka développement ya bisika wana ekosalema ndenge nini aussi longtemps ke baye bauta na babiteni yango bapesa biteni yango mokongo biteni yango eza biteni ya bandoki biteni yango eza mabe yango wana tolobi boye soki tolakisi bambeba nde kosenga biso tokóma na basolution mbeba ntango sikoyo tokómi na eloko mission nde place makambo eza Moïse Kabila mission ezalaki yango nani bo tous se réconcilier indépendance ya Congo ezala effective mindele babomi ye bon ntango mindele babomisi ye sikoyo bakongole mosusu bazali mpe bazomaki mpo abwaki makambo na bango justement aboyaki kokota nyongo na banque mondiale aboyaki kokota nyongo na fonds monétaire international aboyaki Congo ezala na maboko ya bamindele tolimbolela bango bongo mindele babomi ye sikoyo tosala sikoyo part des choses est-ce que mabele ya Congo il faut à la mabele à mindele ou bien il faut à la mabele à bakongolais oui, conscience est importante. Mais conscience, oui, moutou. Quand vous avez la conscience, que le bango va du matin. Et là, comme ça, moutou conscient, il faut nous découvrir, mbeba même moi, zo sala, comme mbeba zo sala ici, ça y est. Depuis la nuit des temps. Vous assurez que les Congolais vont comprendre qu'il y a tembe bawana. Parce que tous autres tombés dans la même erreur. Justement, va comprendre nanuté parce que ça va comprendre qu'il y a netina lelo. Au Congo on dit que batu bakoko uta bakepe na Nations Unies pour que bazana ni qualité ni titre na kati mboka baké na Nations Unies notre zone intervention les Nations Unies ya na mboka na biso. Donc ça le matin bakoluka réconciliation entre biso bakoluka to vendre sika moko parce que l'union fait la force. Ce qui le to zana bomoko. Tozoyeba ete na mabe na malamu omoni na koyebisa bino eloko moko bandeko na biso ebele baza na poto yebisa ya na Kinshasa abina koya te mpona nini bayebisi na Kinshasa babomaka bato me tozali awa biso na bino tozovivre awawa toza ebele kende na mboka akokende na mboka te bandoki baza kuna to ebongi tokomisa bandeko na biso conscient okotrahir te me motu mosusu ayebi te kazotrahir lelo na période tozali na période mukolo za mukolo bezala mayele na vraiment ou bien mutazota ande intérêt na yeye azota mais bana bino boye zela kaka tozali eza na ebele ndenge bazaka biso ni bayela tuma mbongo ebele so yo tali intérêt na yo na mbongo wana kati so na ni mbongo eza na ba forme ebele mutu azoloba ke pona ngai français nde le côté ya malamu est-ce que bika zo trahir boyinde mais ça fait partie moi c'est ça la trahison pendant yo musala bongo ça pour na mboka yango yo mundeli siko pour ba intérêt na ye habiter usala bongo mbongo tikana mboka na yo tala ngabo ngafuna solo kwa na botala tala ko to solo la papa faut la vérité pas gare yango yo tikana mboka na yo tala siko makamnanga izana kata mboka na yo et non seulement mundele kaka te Dieu donné ezana bateau yo mbongo eza destiné pour na usali kambuboy eza peut-être na compétence na ye ou encore na eloko ya zo gérer mais pour na intérêt na ye personnel a joué na poche na ye moko donc mundele azoko mundele kama mutatindi ki lo invita kinga zali kama papa kufutozo yoka zela ngana pesa bino ba cause nango mutu wana avant comme même ministre yango wana tolobeli même neteni yango wana autaki na école azana des école oyo azokende kotanga koyekola na kokoma wana ya bakimundele na environnement oyo ayi balakisi ye nga na leki yo ozomona
et là, comme la mentalité, na biso, on a des kills. Mais biso, Zelanga na silisa, Zelanga na silisa. Tozo luka cause wana. Wana zela tata. soki toboyaka yango lelo Belgique azoloba kuna yebisanga na babalabala bato boni bomoni batelemi bazobake Belgique toboyi yebisanga mais makambo nyonso il faut leader azalaki mais leader toza na bango tona leader tona président de la république asa leader tona président de la république azoboya yango le temps ya azoboya na balabala azomona pe population oyo pe telemi elobi ke na bamindele il faut botika mokonzi na biso libre na kati ya mabele na biso bazotelema te c'est au contraire population na libanda bazo kokotela na côté ya opposition oyo oyo mindele bazo kocorrompre mpona koloba ke voilà non biso tolingi communauté internationale biso tolingi boye biso tolingi boye il faut expliquer peuple à comprendre que il faut tondima mboka na biso ezala indépendant mabe na biso siko tokotraite yango entre biso soki lelo tolobi ke ministre tel mokonzi ya mboka longola ye parce que azobongisa te motu wana po kozala na esika kokimela te il faut azala na kati ya mboka na biso soki akosala prison asali prison soki akosala prison te balongoli na bokonzi e non soki balongoli mbala moko akimi na opposition abandi kokosa peuple o non nga nazalaki wana nalingaki nabongisa na ngai mindele baye barécupere ye nakopesa bino exemple moko typique na 2012 na 2012 boyokaka sango te no na nini na kisantu kuna bato ya vuvamu babeti bachinois na minute kaka wana radio kapi Monisco baye ono bino bato ya vuvamu cahier de charge na bino ezani te si bango biso toala cahier de charge te toala cahier de charge te bachinois solo te bachinois te eza kaka problème ya membre moko bawelaki babombo na bachinois makambo bambongo mpa sikoyo babundi wana badramatize yango lokola bino bolingaka bachinois te mbala moko radio kapi mbangu nini monisco mbangu bakomi wana ono cahier de charge toyebisi bango cahier de charge eza te donc balingi basani barécupere situation wana po tobanda koloba ke non biso tolobi na gouvernement boye na biso to na cahier de charge donc omoni babiloko wana ntango yoka kosali no mabe oza conscient kosali mabe mais sikoyo barécupere yo bato moko babimi balingi baprotege yo na mabe wana epuis obandi kokosa peuple aza nsima na yo donc ndeko ya ngumba ntango tozolobela na population fo tozwaka majorité ndenge bazoraisonne lelo ngai tata nzala mpanda nakondima na ngai te ke bacorrompre ngai mais est-ce que congolais bazo comprendre eloko wana lokola congolais azo comprendre yango te il faut nga na sosolisa ye ke voilà mission oyo mokonzi ya mboka aza nango eza te ndenge bato bazoloba ke ye pa lie ozomona soki moto alobi ke ye pa lie alongwa mpo biso mpe tokende bakende osala nini bakekolia soki moto azwami na bokonzi te tout va mal soki batie wana tout va bien yango wana sikoyo il faut peuple à comprendre que baprésident bakokota na ebonga wana mpo basala nini mpo baza na mission mboka ezala indépendant bomengo ya mboka bana mboka bajuire na yango ntango biso nyonso tomakanisi na biso eza bongo ezala oke poto makanisi no eza mpona nabongisa mboka na ngai ntango nyonso ingérence extérieure ekolingi ya kokota toyebisi bato wana non soki ça ne va pas na Congo biso bakongolais bato tokobongisa mpo ekoma sava mais eza na mundele moko te parce que soki mundele alingaka kolobela que ça ne va pas au Congo tosala na bango relecture ya histoire depuis bango bayaka awa tina lelo qu'est-ce qui marche eloko oyo ezalaki kotambola na bamboka na biso au moment où bango bavandi na Gombe bazolia bazomela na bomengo na biso tovandi na basite oyo bango babengaki indigène na kati ya pasi bomengo na biso bazwi yango ezokende kotonga kuna epa na bango alors acte ndakisa chef de l'état ndenge awuti kosigne kovulgarize nini ya baccord nini parle ya code minier oyo eza mpona intérêt bacongolais il faut congolais asosolaki oui mokonzi ya mboka alingi tokota na zone wana baminere wana mpe bana koprofite nango biso peuple congolais makanisi wana nani apesi ye yango eza nzambe mpona biso bacongolais alors soki tozosoutenir baaction wana mokonzi ya mboka alingi asala banzela mokonzi ya mboka alobi no tolingi peuple na biso azwa destine ne na maboko
omoni me mwana mwasi wana toutolanda aza génie tosunga ye mpona tosala boye eloko boye eza importe mpona nini bato bazofutama mabe banque mondiale aza ya kosingere na baproblème na biso fonds monétaire international atieli biso niongo moko permanent nini banque mondiale azoya no bokoki komatisa basalaire ya batravailleur te bezoli mbongo tout ça peuple aza ayebi te nde eloko ezosala sikoyo ke peuple azokanisa nzala na ye ezowuta na badirigant nzoka soki tososolisi peuple tolakisi peuple epai mabe ezowuta peuple sikoyo akotelema alobi bon tolingi nano indépendance toboyi ingérence ya libanda solidarité yango wana bomoko yango wana ntango tolobi kaka toboyi déjà ingérence toye sikoyo alors sikoyo tokosala nini eloko tosengeli tosala yango toboyi prison biso sikoyo bakongolais tovanda esika moko totala epai touti me esika tokomi nini na nini oyoyo ebebisaka bomoi ya bakongolais mpo eza ebele eza na mutu mosusu kaka ndenge ngambo ezoka na ngai bandeko na ngai balandi na ndeko na ngai ya ngumba makambo ya miziki peuple jeune oyo azwaka mbongo na ye batieli ye babanke te batieli ye bacaisse d'épargne te bakende koéconomize mais jeune wana bapiége na bamasanga na molato chaque jour aza kodepense combien na masanga combien na molato combien na ambiance lobi ntango akokola ase retrouve dans le néa soki totali bakulu to balekaki liboso oyo balukaki kolata balukaki kozala baambianceur basukaki mabe alors siko toencadre jeunesse ya lelo mpo jeunesse ya lelo lobi na bango bayeba komaîtrise misolo eza na incompatibilité makasi ya komona ke mabele ya Congo ezali très riche mais congolais azala lisusu très pauvre donc incompatibilité ezali papa nkoso eza na bato ebele bazolanda bazosenga numéro na yo mpona contact bazotoza na télévision osilisi lisolo eza molai soki okoya mardi prochain ça bato ebele baza intéressé alors toyebi sabi batelespectateur que léopard akobeta match amical ya football lelo na Dar es Salaam na 14h. Bon, on en a en direct à la télévision nationale. Donc, vous tous, chers compatriotes qui nous suivez, sachez que le Léopard livre, le Léopard Football, bien sûr,